Voilà, mbote boye bolamu na émission na biso popola hein. Ndenge kaka boye idéologie ya émission ezali koyeba kopesa toli na boko makambo mususu oyo na kati ya mboka oyo bato bazali ko respecter te moto azali ko kanisa ndenge na yeme foto tambola na alima ndenge lingalo lobaka donc itoyeba ko tambola na kati na nzela oyo dali semba na pesi mbote na ngai na la patrona Espérance et Bongo na pesi mbote na musika na pesi mbote na ngai na mon cameraman hein Dominique Mulumba MP4 et Nandeko pe oazo ko assister biso lelo hein qu'on l'appelle cardinal donc Gelo Mumbulai na pesi pe mbote pambato sali et mbote pe na bino bandeko bozaka toujours pembeni pona koyoka émission na biso ndenge ezali koleka. Voilà bandeko boyebi transport eza makasi mikolo yo je crois que botali bokomona nga même na za ya kotoka donc na ye na bifale na salaka émission parce que tout ba que chaque jour eza lokola bilei na biso mokona mokolo to ko lekisa ndengo na te lelo to yaki poto lobela nini lelo to ye poto lobela likambo etali bana mibali bino bana mibali biso bana mibali bino bana mibali oyo bokanisaka bana basi bazaka bien privé na bino ndeto ekolobela bino lelo bana ya bato oyo bino bolinga bana bato oyo bino ofifaka na bango bobala bango te mais respect ezate ke mwana ya bato akozonga na ndako na bango okobeta na balabala lokolo eloko mususu comportement ya buzoba respect ezate yo moko nono na mwasi na yo balabala nde sika obetaka mwana ya bato bayebi yo kutu te pa na bango bayebi yo ata moke te mokobeta mwana bato okozokisa okobebisa ye elongi mais soki omiti na niveau na se kolinga mpe mwasi yango te eloko oyo ozolinga olinga obebisa yango lelo mingi tongai koloba nangi naloba likambo oyo etali mwana mobali ntango azokolinga mwana mwasi sika ekomi na mwa baproblème mike na kati ndeko mobali nangi naloba na yo boye ndeko mobali yoka ngai ndeko mobali soko olingi mwasi sika fo oyeba pe eske mwasi yango nalingi aza na mobali te aza na moto moko azalaka na ye te po mibali lelo olingi mwasi kaka lelo olingi akata relation na ye na bato kaka lelo relation na yo aza nango na bato oyo bazalaki avant yo olingi akata na bango kaka lelo ezalaka te yebaki mwana mwasi ntango olingi ye aza mpe na baoyo ye azalaki na bango liboso akobanda kotika bango malembe eza te yo olingi mwana bato kaka lelo olingi atika nyonso kaka lelo ezalaka te mbele ntango mosusu mpe olingi ye omona bozalaki na fiancé na ye mosusu peut-être alingi yo mpo asepeli na yo alingi akompare sikoyo yo na oyo aza na ye nani comportement eza malamu yo olingi na badécision na yo akata relation na ye na moto aza na ye kaka mbala moko mpo atika na yo bongo soki eza plus pire ke ye soki eza plus pire mabe ke oyo aza na ye mpo ya koregrete nsima voilà pourquoi soki olingi mwasi sika toli eza boye mwana mibali pesa ndeko 1 mois pesa ye 3 mois pesa ye 6 mois pesa ye 1 année 2 ans ça peut aller même au-delà de 3 ans et surtout que soki ofiancé nano ata ye te mais tika ye libre na barelation na ye aza mwasi ndumba je parle de ndumba ya lingala oliko baki célibataire mutu soki ko déranger ye yo bayebi yo epa na bango te olingo bana ko obliger mwana bato kokanga telefone tamsu yo kutu ndosomba telefone wana te olinga kokanga telefone bana ya mibali to changer comportement faut beba ke bano ya basi bozo kotambola na bango boza na bango na ba relation moko amoureuse bana ya bato oyo boza na bango na ba relation wana mais botika bango libre
relation eza amoureuse bakendaka nango na ndenge ya désordre te. Et cette relation oyo toza camarade ngana intel te. Mais une relation amoureuse, il faut étambola pe na harmonie. Il faut étambola na harmonie. Ta mususu ko tukolata na ye, eza na famille na ye. Kolia na ye ezalaka na famille na ye. Téléphone na eza na famille na ye. Ba mega na ye ya famille na ye. Ba unité na ye ya famille na ye. Mais yo lingi obligé ye kaka. Bande kunanga bana mibali, to changer comportement. Ngana kutiona ndeko nanga ya mwasi na nzela ki osimbi ozo beta, en tout cas ngana yo kaka ezalaka ka moko mama ye moi moko na makala. Ngai ndeko nanga mwasi na kuti ozo beta. To beta na no wana botil. Baya ko biso na bataleta. Au moins, aux fiancés, pas n'abusé, tu es bio quand même. Ouais, ou quand on lupango. Yo, tu es bioté. Ou on a bête la biso moi na balabala. Mais c'est un sale comportement. Bande kwa mibali, tout changer mouké. Tout changer comportement na biso. Toyeba ndenge ya kozala na bana bato. Parce que bazana ba parents na bango. Bazana famille na bango. Na bino pe bana basi botika bana mibali. Baba na kobeta ka bino vraiment. Abeti yo ozongi pe na ndako na bino pe fa ina okimia. Ah, pote ibasi musuba sepela ndenge wana. Mususa linga bolingo ne fo mbala beta ya brutaliser ye. Mais ceux qui ont séparé la ronde de Kongo séparé la brutalisé va bêta kayo. Mais pas mon kono kuta ba beto na bêta na yo na ye. Na tebino bien mobuluko. Respect. Balabala eska bêta ka moi cité. Balabala eska bêta ka moi cité. Yiba ko pesa respect na oyo zo préparer ta musu lobi yenda ko sa mama bana na yo. Si vous respectez, vous allez beta beta nanzira batu bazo komona. Respect ni no pesi na ye. Respect nini o pesi na mwasi na yo, ton fiancé na yo. Yo kanisi tango mususu ndengo vivaka na mwana mwasi, okasita mususu ke no bon, yo nde mutu sombela ke biloko nyonso za nango na ndoto. Au PC mbonga téléphone ta mususu yo moni ke no bon téléphone oyo ngai mutu na sengi pardon ngai mutu na sombela téléphone mo yebi ta mususu mutu sombela ya na bino moko bande ko na biso ya basi vraiment butala mibalité mobali mo maza brutal a beta ko na biso bato okozonga wana ozoki ozui malade et comme que famille muté luka. Donc, moi, on va bénéficier de ça. Donc, les garçons bénéficient de ça. Où il y a Zouakawane et Kokite, à Beto, les sous-soliers, mais mon hôpital, famille, nous mis son hôpital. Bah, prépare Kalibala de Oza déjà mouké. Bah, n'a quoi, bah, n'engeni Libala no ekozala. Banda koyeba ndenge ni libana ekozala si a partir ndenge ozo vivre na mobali ndenge ozo vivre na mwasi na ki fiancé na ki makangu boza nango yo vivre na mobali wa bandi ko beto bana zamuke ozo continuer na etibo balana mais suka nango ekozala nini bona ko beta na kaka na bitumba bona za bitumba ere nyonso na kaka ndako respect na bana ya bato s'il vous plaît les garçons. Respect na bana ya batu. Batu baboti na passe, babokole na passe. Et tant mwana musuta musutu kutu na famille na beta ina nute yoko mi ko beta mwana batu. Et tu trouves ça normal? On a beti moi cité na mwana bien tenga fona beta kaka.
na bazoba mususu bana basi yo kape yeo ngape so babeti ngata na ka bien tina sepela mbala betanga. Wow. To changer comportement na biso, to changer bizaleli na biso ndenge ya kosala. Bana mibali oyebi ngonga moko soko fandi na mwana bato omoni mota eleki mulai omoni koza incapable ya kobala mwana bato libéré payet. Quand tu sens vraiment que je suis incapable na 3 ans 4 ans 5 ans emsu na kokala ngo bala mwana poni donc non ba nini ba relation amoureuse mususu e comment na ya soni pour amoni biso to umeli yango ba continuer kaka. Mais na motema tant mususu ya mwasi c'est baya mobali emsu mobali pesa baya mwasi. Faut être toujours clair, surtout vous les filles, surtout les filles. Mwana mobali même à 100 ans au bota na ye yo so moni ke ngongezo leka folo belaka moninga no bozana ye. Faut que le belaye. Bolingo salanga na mawate hein. On a fait neka pona mawa waou. On nous botite. Mais yene ba 60 ans 80 ans ko bota na ye yo siko mwana mwasi. Boyo ke la kabana mibali mawate. Soko so vivre ba mama, ba papa na zoko loba. Boye bisaka bana na bino bote ya kabango. Boye bisaka tamba zoko vivre na bana mibali. Soko mo bia komi au-delà de 35 ans. Likambo ya mawa ezalate. Soit boutique ya kenembeka akene kofana na mobali soka lingiye. C'est ça. C'est ça. Kobala mususu mobala balaka e utaka na force ya mwana mwasi. Tango mwana mwasi to ko telemela mobali na yo. Tango to tuna mituna ya libala e pese be force. Ozo la kisa ndenge ndenge ko ya ko mona maboti na yo. Ozo lobele tango nyo se pese pe. Mais tango yo ozo lobele ko mokote. Ye pas mona lo ko zo na somo libala te. Po exemple même mususu kombo ya libala na mutuni za la raté. Na mutuni za la raté. À penser nango même pas. Alors c'est à toi la fille yako pesa makasi na mwana mobali ko yebisa ye tala ndenge to kene tala mbula to sali tala ba mbula nanga na komi nango tito koma mbula boy na tika na autant d'années pour peut-être ménopause ilanga. Si l'homme a moni kaza incapable atiki yo libre oluka muto mono ko vivre na ye. Et voilà. Mwana mwasi koyokelaka mwana mobali mawate. Tango boza na fiançailles, tango boza na relation amoureuse, sereye. Bana ko pousser ye ka bala yo. Soki yo linka ba via ba boîte, ba via ba bar, ba via ba poulet mayo, ba via ba benga ngoni ni kuna na yolo, ba benga ngosu nini. Gelo place o kina yolo ba benga ngosu nini. Na kapela, o kina ka kapela bisengwana o sutu koleki 35 ans. Soko mi na 40 ans. Komi tombola ya ko kakola. Bana mibali bosengeli koyeba ngo très bien. Soko lingi mwana mwasi lelo faut tia na mutu na yo ke na zuye lelo est-ce que azana moto mususu te pesa yeta kozwa po kabwana na ba misusu wana peut-être c'est toi ndako kabwana soki makaliza lelo pesa malamu te alingio peut-être po o azana ye azomona ndengwana ya mwa lingio bongo so za plus pire que o azana ye kikola ka kotika na yo. Et puis lelo lobby après une semaine to un mois baniko na mono clair na batuno so na bango kaka mais oui. Elle a encore du temps. Il y a qu'on réfléchir, il y a qu'on faire l'étude, il y a qu'on y ait yo mwana mobali. Oyo lingi sika na oyo salaka na ekala. Na ba oyo salaka na bango kala. Voilà pourquoi le mwana mwasi asandumba, kindumba mwana mwasi za nini.
mwana mobali oyo alingi ye oyo alingi aza na ye babenga mwana mwasi ndumba te po aza mobulu peut-être babakenda kokaba nzoto non ndumba ezali mwana mwasi oyo nano abali te mibali bakolinga ye ata 10 azotala sikoyo owapi akosepela azala na ye yo ye obandika mala moko nalingi te nayokona bawana te. Qu'est-ce qui dit que toi tu es très spécial qui bazalaka na bango liboso nana yebi so ke yo leki bao bazalaka bango liboso na malamu pesa ye temps mais lakisa ye ke olingi ye même Kofi Olomide il a dit ça Kofi a chanté ça. L'amour n'existe pas. Oui, il y a preuve d'amour. Montrer la preuve d'amour que l'ingé. Que vous avez malam. Ce que vous avez malam, la preuve. Ndé ko salaki atala ba mususu wana pamba. Atikala na yo. Tant que komona oyo yo aleki déjà oyo a effacé moko. Na moni l'équipe oyo a effacé. Elle va commencer à effacer un à un jusqu'à ce qu'il y a eu kotikala na yo. Ce n'est pas que le lingi mbala moko lobaki non. Yo na lingi obana kotika ba relation na osalaka na bango kobenga bango lisute koboto la téléphone kokanga ba sim kobuka ba téléphone ba tondiki muto sombaka non to chanter bizaleli bana mibali bana ya bato baza ya binoté. Voilà, et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Une émission na biso to bi ezalaka na minute kaka boye to lingaka te to kena bino au-delà chaque jour conseil moko ya koloba lelo to meka kolobela bande kwa mibali. Ndengeni bazalaka na bande kwa basi bomika kotika bango moi libre botika bango moi libre bazala pe moi libre tango lingi oyebite mutu oyo ngana lingi ye azana ba relation déjà combien avant ngai okomi ko obligé ye ki aboye ba wana po azala na yo changer comportement. Salut à toi, la patrona, Espérance et Bongo Boko, Mangoto, na pesio mbote na musika. Et merci à toi, mon technicien. Merci. Na bovi Kataï Fouamba, na musika et Siko Zali na Afrique du Sud, mon ami propre, ami d'enfance, na pesio mbote. Et je salue aussi mon vieux Desch d'Eric Amani, vieux depuis Londres, na pesio mbote. Pourquoi pas à ma sœur qui est Moutemanayo, Marie-Claire Yanganda. Na pesi bino mbote sika bozali champion Mike Konto na pesi mbote na pesi mbote na maître Innocent Machaka Edi Machaka Modé Machaka et à ma sœur Chantal Machaka na pesi bino mbote na koleka te sans que nal nobake na pesi mbote pe na grand frère nanga du sang Zakari Minga Mangoto et à toute la famille Mangoto je vous salue mbote nanga lisusu na grande famille Mboulé banoko nangai oyo batoko simba balabinoko kende liboso. Merci à vous bobo zokola émission courage nazoko zela toujours ba thème na bino ndenge bozoko tindela nga yango na ba SMS ndenge bozoko tindela nga yango na niveau ya WhatsApp nazoko zwa moko na moko to bana kolobela ngo toujours pour batu ba meka quand même ko changer muke na ba comportement oyo tozana ngo. Merci na ko kata beauté pour dire bon anniversaire à ma femme, puisque aujourd'hui nous avons totalisé 9 ans de notre mariage, 6 ans de mariage civil. Mon amour, ils ont pas embatté 9 ans. Même le président Massoum l'a dit bien. Comment les comédiens ont comme 9 ans? Ils ont passé 3 ans tout le monde, 4 ans tout le monde, mais ils ont 9 ans. C'est grâce à Dieu, parce que Bolingona biso est intéressé. Ils ont pena ya kolingana, tala le loba na tozana bango, et puis ba oyo tozali ko parrainer. Donc quant à moi, ma chérie, je t'aime toujours. Je vais vraiment vieillir avec toi. Nalingina zalana yo tamolayi, makambebele o nzamba kolinga to sana kata mokili, to salango ensemble. Tika tenzamba pambola libala oyo, tika tenzamba pambola. A pambola pe bala na biso nyonso, o tozali encadré na niveau artistique, baba linga biso tango nyonso, na musika na pesi bango nyonso mboto. Allez, quant à moi et à mes techniciens, tolobi na bino. Bye bye.